nayebi ke yondo kutana na président sortant benda batu na bino matoi soki balingi to continuer na voie ya kobenga presse naza prêt naza na makambo ya koloba IDPS viva IDPS viva nde yango ndenge mokonzi na biso alobi namoni batrace na ye nazwi telefone na bengi moko na bango oyo akutanaka na président Kabila eza ba mususu oyo nyonso te mutu akosa bino te parce que balingi koyebisa batu vérité te président Kabila yambaka bango te bakoyebisa bino ke ona kinga kati wana eza na masse ba mama na lobaki matine oyo pona kosala restitution na base na biso na mobembo na salaki il faut nasalango mukolo ba mama basanganaka mwana mboka Félix Tshisekedi oyo topesi kombo Nelson Mandela Junior topesi kombo wana na mukolo ya ba mama nde babota biso kombo wana ekotikalaka nango. Bonjour, c'est L News TV. Nabatutu bolanda biso bomisana rolanda biso partout dans le monde. Neto isa bino que c'est L News tozana pour na actualité pour na informer bino chaque fois mambo o izo le kanakati ya mboka na biso RDC a boelelo héritier maestro na ye lisusu naza kati ya base ya UDPS kaka pour na rosalela bino musala kaka pour na informer bino parce que information ya ngonde ezali lokola primordial liboso et pas na biso pour na ko yebisa bino mambo ezo le kanakati ya mboka pona biso ezali lokola fufu na biso toliaka chaque jour ezali lokola mai tomela chaque jour souci na biso ya makasi place tola la coussin yango wana il faut to informer bino. Bonjour à tout le monde, abonnez-vous surtout massivement parce que kaka ne to kende boy ndenge boko banda kozwa ba information ndenge boko zala informer à tout moment, à chaque fois, na marambutu ezoli kanakati ya mboka na biso. Bonjour à toi Christelle Lupungu, Christelle Mamoula Rose, l'Iranium de la presse, sans oublier Molongani naye, Papi Nzola Meso Oyo, Bosute na biso, o botika biso te, nena loba la patronne ngai, et toi aussi Herman Setadi na sima ya caméra. Sans oublier partenaire ngai Morope ya munene yé komona ye Regard Miesi le mignon Herman Stadi à Lilian Fort. Sans oublier ma complice, elle c'est ma base Vanessa Moussaou o nazana ye awa to ça na ba cop ba boulot moninga nga lisano nenge to lobango. Donc tolanda matinée politique oyo mwana mboka Augustin Kabuya kolongwa na ye na États-Unis. Lelo azana kati ya Kinshasa komaki lobi lundi, lelo mardi azana kati ya Kinshasa azosa matinée politique moko ya munene awa na base ya UDPS. Donc tozie toyokaye azoloba nini to aye kolakisa biso bilamba o bakabeli na États-Unis to aye kolakisa biso ba Jordan o bakabela ki bango kuna. Ben tolanda matinée politique ya mwana mboka Augustin Kabuya avec Herman Stadi, sans oublier Golo Mayala Oyazali na montage. Tout se retrouver après discours nae. À partir d'aujourd'hui, Makamouya Kuluna. Soki Bakangi. Akoti Makala. Akoti Makala. Intouchable. C'est pourquoi Bissoba combattant et des pètes. Les Tigagnos Sozali, il faut que se comporter en responsable. Nous devons nous comporter comme des responsables. Et d'abord, les alliés ma déclaration comme ma thé. Bando qui facilité. Bazo c'est pénétrer le rôle de pouvoir. Pour ça, nous pouvons élever, nous sommes allés pour avancer.
pour avancer. Bon, président Kitila Yona Ben. C'est les amis. Partout, tu me suis attaqué. Mais tout ça, le président. Albani. Ado bombe. Kas aya kati. Maana kontrole za idée basi na kati ya soko. Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi. Merci beaucoup. La matinée politique de Béni Natongo Alelo, secrétaire général adjoint Augustin Kabouya, Oyazo Kamba, Oya Kamamouloula Biso Lelo, Akota Awa, Bongo Tobanda, manifestation à Biso. Général Kabouya, Bongoya. Parti na biso tozali bato mbongo penza te kasi na muke tosala nsesangi wana ekotaka na kati ya kesi ya parti na mokola dimanche na cellule boye te tokanisaka yango mingi mpo makasi ya parti makasi ya organisation nyonso ezalaka nde so batali kesi na yango batali kesi oyo kosala makambo nde kesi boye te bato bazali mais fo bazala mpe na quelque chose na maboko mpo ata mokolo nzambe atindaka eske ngai oyo na milobaka ke nali mwana ya UDPS nini napesaka chaque mois po te parti esala mosala parti lelo bosentir état de droit et comme une réalité en République démocratique du Congo ozomona comment ça fait-il que moto nyonso akomi koloba bilobaloba ata na TV facha alobi te critiquer na yo nakokanga nde bavoler en cravate base viva Augustin Kabouya. Maboko pour la bino, maboko pour la quand même. Moutou aouti mobembo, bobetele maboko quand même. Bon, on va les maboko quand même, si on va beaucoup penza. Wana maboko penza siko milolo na zigenege. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la démocratie et le progrès social, notre parti pour la démocratie et le progrès social, notre parti de la majorité. Du peuple, des beaux combattants de l'UDPS, ils sont pour la UDPS, UDPS.
nos martyrs. Merci Nabino Basso. Combattantes et combattants, kozela Nabino et Oumela Mingite. Mwana mboka Augustin Kabouya okendeki mobembo ye azongi. Bomoni ye? Maboko lisusu pona ye kaboye. Nous étions na Simbi, les ans étaient à Moïse, j'étais caché na kopesa ye, asa nango musala oyo. Parti et PSAE, il y a Gozala Mopanzi Sango est parti. Secrétaire général adjoint, Nico Yango. Panza Sango, il s'est battu. Merci beaucoup. Merci Le défenseur du parti. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Nakosenga, bo applaudir makasi pour na ba maman. Boyebi na mokili awa soki ba mama balakeli yo mabe okozala mutu ya pasi. Ba mama nalobaki matine oyo pona kosala restitution na base na biso na mobembo na salaki il faut nasala ngo mukolo ba mama basanganaka. Nalingaki kozonga awa samedi. Natal na programme na lobité ba mama basanganaka mardi. Il faut naya mukolo moko na pemi ya mibale na ke kosala rapport et pas ba mama na base nyonso ya parti. Boyebi congrès na biso toponaki mokonzi na biso mwana mboka Félix Tshisekedi awa. Tosalaka discussion makasi na commission na lobby. Il faut pouvoir oyo to dédier yango na ba mama. Congrès, il faut ça la mana mois de mars konziamboka. Lelo naza ko révéler bino makamango puisque na sepeli na ebsa binongo. To discutaka na commission na lobby non, il faut congrès et ça le makaka na mois de la femme. Bomonaki mupepeyaki balobi congrès to salango le 15 février. Puisque Nelson Mandela azaki na vision oya réconciliation nationale. Yango Nelson Mandela Junior, Félix Tshisekedi. Vision ne yango wana. Mandela tango abimaki na prison, mutu azwaki pona ko sécuriser ko bongisa musala na sécurité, kaka mutu abandaki ko nyokole na kati ya boloko. Yango na koyebisa bandeko baza ko s'agiter, baza la calme. Mwana mboka Félix Tshisekedi oyo topesi kombo Nelson Mandela Junior. Topesi kombo wana na mukolo ya ba mama. Ba mama nde babota kabiso. Kombo wana ekotikalaka nango. Bato ebele baza ko s'agiter pona nini ndeko na biso Nelson Mandela Junior azwika ka basoda akalande bazo kengela ye. Nazo zongisa bino na Afrique du Sud, Nelson Mandela azwaka kaka bato azaki na bango na boloko nde bato atiaki lisusu. Soki botali asalaki na bato nyonso. Yango lelo mokonzi na biso aza na vision wana na malobate. Ça se justifie na baacte aza ko poser. Boyokela ye mutu akosa bino te. Mokonzi ayebi bino nyonso ndenge bozali awa. Mutu akosa bino te. Et puis nakoyebisa bino ke Nelson Mandela Junior ndenge alobi ke aza ko combattre corruption eza biloko a slogan te, c'est une réalité.
azoloba biloko wana neti ba slogan te. Nakoyebisa bino, je ne pouvais pas le faire, mais nakoyebisa bino ngo nakolakisa bino avec des preuves. Bato ebele bakende ko Mbala liboso IDPS viva naza koloba boy bandeko tozoyoka soni te. Mwana mboka Nelson Mandela Junior a une vision pour le Congo. Nakosenga bino boy. Bosalaki sortie médiatique ya liboso. Bomeki neti kuna azana mutute. Yami Balé, bo se comporter de la même manière. Naza koyebisa bino ke ndenge bobenga ka presse boza kosala ba déclaration. Moi aussi j'ai la capacité de faire ça. Parce que nayebi dossier ya moko moko. Na lobby nayebi dossier ya moko moko. Soki batu bazana tembe. Biloko wana toza te pona kopelisa moto. Chef de l'État aza moninga na binote. Chef de l'État ndenga aza wana Azan IDPS viva! IDPS viva! Non, azalaki même na ba institution. Na yebi tango na tangi communiqué wana na États-Unis na moni ba trace na ye. Na zui téléphone na bengi moko na bango. Oyo akutanaka na président Kabila. Eza ba mususu nyonso te. Mutu akosa bino te. Parce que balingi koyebisa batu vérité te. Président Kabila yambaka bango te. Bakoyebisa bino ke ona kingakati wana eza na masse. Me batoyo akoya boya yebisi kende koyebisa bango boye. Na yebi eza mutu moko. Na yebisa kipe mutu wana na lobby. Na yebi ke yondo kutana na président sortant. Benda batu na bino matoi. Soki balingi to continuer na voie ya kobenga presse naza prêt. Naza prêt. Naza na makambo ya koloba. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. Nde yango ndenge mokonzi na biso alobi makambo ya réconciliation nationale to aider ye. To kota na buzoba te. Mais toutefois na ebisi bandeko wana ke bamona mokonzi ya mboka neti moninga na bango te. Et puis bayebisi bino boye. Bayebisi bino boye. Non. Akende kosala nini na kingakati. IDPS viva. Viva. Naza parmi ba responsable ya parti oyo. Natanga kamakamu na journaux te. Na participaka na discussion. Et puis ceux qui botuni bango bakoyebisa bino niveau ya raisonnement nanga tango to discutaka. To se comporter comme des responsables. Tango bomonaki président Joseph Kabila qui est na cité de l'Union africaine, c'était sur notre demande, nous les membres de l'IDPS, otoza ko évoluer na kati ya cash. Eza babiloko natangaki na ba réseaux sociaux te akekuna akendo pesa ba injonction c'est foire chez faux. Problème ezaki na niveau nini? Biso to lobi to wangani te. Toza ko se comporter neti yo ondimi mobile abala yo mais poya na epa na bino zolo bo aza mukolo aleki âge mais ondimaki po abale poani. Nous avons déjà accepté de sauver ce pays en coalition avec l'FCC. Puisque ceux qui totalent dans le tableau, il y a Batou Basala Makamuna Mboko. Personne n'est épargné. Dans le lobby, ceux qui tozi bambulo, tomoni passe, chaque régime est en Makambo et Salé Labiso, na côté na biso et des pèses. Et ça été. Tout dramatisé kaka au bango basalite. Nde ango na lobaki boy. Biso toza na coalition na bango. Tous se respecter mutuellement.
biso banda makambo yo toza na coalition na bango biso na niveau à cash totikalaka kosala déclaration moko te o toza ko attaquer président Joseph Kabila. Mais bango parmi les responsables IDPS viva. Merci mingi. Merci mingi. Boza ko veiller na makambo nyonso eza kolobama awa. Nakanisi bato bakanisaka kebino boza ba applaudisseur ba mikosaka. Bolandaka makambo nyonso ezolobama na bakonzi na bino. Eza boete. Bomibetela maboko makasi. Tango nabimisi, s'il vous plaît. Tango nabimisi carnet oyo eza pona ko pesa bisno information moko. Contrairement na babuzoba oyo batu baza koloba. Président Nabiso avandaki na ye. Tango to discuter to lobi me toza na coalition na bino. Ba allié basala kanini. Ba bénéficiaka ba intérêt nyonso ndenge moko. Eza boyete. Biso to lobi toyebi ke ba province mususu toza na ba député provinciaux te. Mais toyo kana place biso toza na ba député te pour soutenir biso pe tozo ata vice gouverneur. Place toza na ba député provinciaux biso pe tozo ba gouverneur. Ngamu na bandozo ba note na compte na biso yango carnet yango angoyo. To sali ba répartition nyonso mais bango bazalaki toujours na makanisi mususu. Tango toyokani te nde yango toyebisi mokonzi ya mboka boy. Lokola bango bakoki ko décider bango moko te benga autorité morale na bango olakisa ye blocage oyo batu na ye basali. IDPS viva. Yango bomonaki le président sortant akendeki na cité de l'Union africaine, c'était sur notre demande. Bisonde to sengaki eza ndenge ba mususu bazoleka na ba télévision bazakoloba babuzoba. Ce n'est pas ça la vérité. Ezaki na sens ya ko faire avancer makambo. Toyokani malamu. Deuxième rencontre oba na yokaki papa moko o na bando respecté na kanisa azana bongo ya mukolo mais à réfléchir neti mwana maternel. Comment expliquer IDPS viva? Rencontre o boyoki ya Kingakati. Eza eloko ya kobomba te neti tokende kobomba na esika songolo pakala. Je dis c'est faux. Président sortant alingaki aya lisusu na cité de l'Union africaine. Bisonde comme ba plus proche ya mokonzi ya mboka toyebisi ekete na biso ba bantu soki bozana mutu omoni chaque jour azoya epa na yo yo pe mukolo mususu sala nini kende kotala ye. IDPS viva. Bobetela mokonzi na biso Mandela Junior maboko makasi. Et puis bandeko na ngai po botala buzoba ya bato. Mokonzi ya mboka abimi alobi na kokende nga moko te net nazo kende na kuku. Azui président délégué na biso mwana mboka Jean-Marc. Azui secrétaire général adjoint Ribens Mikindo. Alobi binomi bale bo accompagner nga. Azui na batu mususu. IDPS viva. Baleka kibino wana ba 9h du matin bakepe basololi asali ni azongi. Mais babiloko soki ozana information te tuna ezali ndenge nini. IDPS viva. Pona nini naza kopesa bino ba petit détail wana. C'est pour vous aider à comprendre batu nini tozana bango ndenge nini bazako déformer vérité. Bao bazako lobake non mokonzi ya mboka aza président protocolaire azwaka ba injonction place Songolo Pakala. Eza ba nostalgie ndeza kosala bango. Et loko moko te, je vais vous le dire puisque na lina kota na sujet ya voyage na ngai awa. Bino bomoni ba américain wana bakoki ko déployer service ya sécurité na bango bazui cortège abamituka nyonso batielie abanda kosione na mboka na bango bazokanga banzela
que chef de l'État ya République démocratique Congo azoleka yaza la président protocolaire. Jamais. Batu IDPS viva. Mokonzi ya mboka na bino que notre Nelson Mandela Junior azana vision na ye. Yango batu mususu bazo comprendre ye te. Alandaka babiloko nyonso oyo lobamaka wana atalaka ere moko aza koseka. Azalaki reçu na ba autorité américaine. Programme nyonso ezaki déjà tracé. Mutu na bango oyo abimaki awa. Oyo alobaki o vérité des urnes. Tango biso tokomi na Washington ayoki akimi ake na ye. Na lobi je pèse bien mes mots akimi na ye. Mokonzi ya mboka aza na niveau na ye te. Mokonzi ya mboka aza na niveau na ye te. Mutu wana biso nde tofabrikaki ye awa. D'abord lukuta wana azokosa bato baza na information te. Ngai nasukaki na Washington pamba te. Nakomaki koluka ye ndenge nyawa lukaka puku. Soki bayebsinga ke aza na eta boye nazwi avion na landi ye. Soki nakomi ayoki aye akemboka mususu. Ce que je vous dis là c'est vérité, oko vérifier yango. Sango nayoki que place nyonso na kokoma ya azate puisque nalinga ko ridiculiser ye na ndenga alinga ko regretter. Ya za na niveau ya chef de l'État te. Bino pe ba jeune naza o tale la bino. Boke ba comportement na bino bozanango. Nazo yebisa ba mama te me bino ba jeune. Soki mutu aye awa topesi bino pouvoir te yo tozo yamba ye. Bino bobanda ko louer ba salle, boza ko inviter ye. Fayulu azaki na ba membre te. Kaka bino ba jeune na biso nde bato bando kende bolue salle abimi wana comme leader mais bato bazana bato yi de pes. Lelo azolo ba partout. Vérité des urnes. Je vais vous dire sans mâcher les mots, vérité des urnes s'appelle Félix Tshisekedi. Vérité des urnes. Vérité des urnes s'appelle Félix Tshisekedi. Mutu ako sabinote. Mutu ako sabinote. La vérité des urnes s'appelle Nelson Mandela Junior Félix Tshisekedi. Lelo naza koyebisa bino boy. Nga voyage o nasali eza po na bino. Nayebi tango toumeli na opposition tozalaki na ba partenaire na biso pe na libanda. Tozana ba parti ami bato babandaki ko plaider cause ya IDPS. IDPS viva! Viva! Lelo nayokaki bato ebele balobi bangaje bangote mais biso en tant que responsable na sololaki na bakonzi na lobi ce n'est pas le moment ya kovanda na bureau nanga, il faut na kende kokutana na ba partenaire na biso bango pe batianga en contact avec les investisseurs. Oh, il faut baya awa to présenter bango na gouvernement ba créer misala ebele to diminuer chômage. Mabe eza wapi? Mabe eza wapi? Oh, nayokaki batu basali ba émission baleki na ba télévision kabuya akei wapi? Comme si tosala na bango contrat que moi je ne peux pas voyager.
soki batu mususu bamoni ke bamoni bazimwa parcelle ya pouvoir babosani base na bango, moi je ne le ferai jamais. Moi je suis avec vous tous les jours. Nana bimaki de façon que na solola na batu bayoka na ebisaki batu ndenge nini tosali 37 ans chômage eza na kati na biso, tolingi ko indisposer nouveau pouvoir te bino boyebi sincérité na biso, boyebisela biso ba investisseur oyo bazali awa bakite ebele na Congo bapesa bana Congo misala mabe tosali eza wapi. Ba risque oya kozwa komata ba avion kokende kokita mboka boye nasali voyage moko te natamboli bamboka mosusu ebele kuna na États-Unis o na bandaki kokutana na ba partenaire na biso po ba yoka ba solo na ba investisseur ya bamboka na bango totia bango en contact na gouvernement oyo ekobima bapesa ba congolais misala mabe tosali eza wapi. Et puis mokonzi ya mboka ngana yebaki likambo wana te ke débat ebandaki kotoka kotoyo autour de voyage. Mokonzi na benga alobi me oyi makambo ezoleka kuna nga alobi te ome nazoka mwa trop nga président de la République baza kotuna comment est-ce que yo oza na nga to voyager na yo. Est-ce que voyage yo eza ya liboso nga président de la République nakozanga mbongo oyo anga moko argent de poche na lobi bon nazosombela mutu na nga obiye token otali ba intellectuel bavandi bazosala débat pe bazosala ngo na français. Mais c'est très grave mes chers amis. Ne pensez pas que quand quelqu'un s'exprime en français il est intelligent. Je mets ça en doute. IDPS viva. Bino bo combattre ba dictature nyonso. Bo combattre ba dictature nyonso. Ozalaki ba professeur? IDPS viva. Viva. Na monaki niveau ya raisonnement Natali na lobi me o ezeloko mususu. IDPS viva. Viva. Batwana basukeli wana te. Bakei même baninga na bino mususu bo contrôler bango. Il faut boza l'indépendant na esprit. Soko mitiki mutu apesio $100, apesio $200 po kende kofinga bakonzi ya parti, po lo babuzoba, olo baboye. Keba naza kolo baboye. Bande konanga tozala honnête po nzamba pambola biso. Lelo nazo sala promotion ya Jean-Marc Kabunde te. Mais ngamoko na se rendre compte Constance ya mwana mobali wana après tolé général ou elekaki na élection ba sénateur à cause ya ba $20,000 $50,000 batu bandimaki koteka ba voix na bango. Mais après la mort de Etienne Tshisekedi, Kabunde était resté avec l'IDPS. C'est lui qui avait la signature. Il pouvait vendre l'IDPS à n'importe quel moment. Mais il ne l'a pas fait. Mais seulement pour les 200,000, 20,000, Yandima Koteka. Est-ce que c'est solo? Et puis j'avance. Jamais. Balobi, non, il faut exécuter Fouana et démissionner. IDPS viva. Naza koyebisa bino na lolendo nyonso. Eza na parti politique mokote. Na mokili mobimba o eleki bino bato IDPS obovanda. Bomi betela maboko. Na kosuka wana te, je vais vous expliquer. Na lobby eza na bato ya mayele na mokilité ya ba mangomba politique o baleki bino. Boza bato ya mayele belé. Pona nini bapanzi sango bazali abayeba pourquoi na lobby que l'IDPS c'est la meilleure formation politique au monde que l'humanité n'a jamais connue. Autant elanga kombo ya parti politique moko après liwa mokonzi wana parti wana ke liboso mais biso IDPS
na mokonzi na biso Kabund liboso tozalaki na ye après liwa président Tshisekedi to s'organiser to pesi IDPS mokonzi ya sika kombo na ye Nelson Mandela Junior Félix Tshisekedi kobetele maboko. Toujours bana etike tolobi touti kopesa lingomba na biso IDPS mokonzi ya sika mais tobunda tokomisa ye na magistrature suprême pe tokomisi ye lisusu otangela nga parti politique nini o etikala kosala exploit ya bongo batu balingi tosala nini mususu o tosali te IDPS viva ndenge boza wana bana ya Tshisekedi bana ya IDPS boza bato ya lokumu mutu a bangisa bino te oyebisa ye mutu soki ayeli yo ayebisi yo ke non il faut to changer équipe wana balobaka ke on ne change jamais l'équipe qui gagne komoni biso tango tomoni ke demande ezebele mokonzi alobi il faut kobima osolola na ba partenaire mususu oyo baya mbangu batia misala na mboka bakombata na biso nyonso bazala engagé chômage esila otala niveau ya raisonnement na biso toza te pona kobeta maboko kokoma ivre na mbongo likambo mosusu batu bakiti na niveau ya raisonnement na bango balobi mutuka monene oyo Kabunda azotambola nango azwi mbongo wapi IDPS viva bakosa bino te biso solidarité o balobaka union pour la démocratie et le progrès social wana biso to vivaka nango petit peuple nyonso oyo atalaka mutuka wana bakabelie na ba proche ya ancien président te mutu akabelie mutuka wana aza parmi ba conseillers spéciaux ya chef de l'État monsieur Nelson Mandela Junior. Omona sikoyo buzoba batu tango yozo kendo yebisa mokonzi mboka o ba corrompre na mutuka boy me mutu apesa ki mutuka na zotala lo me yo oza lukuta IDPS viva on se méfier na babiloko nyonso baza kokosa Kabund alie mbongo te et puis asali parti politique mususu te neti ndenge nazali awa lobi tango na kiti na moni ba banderole ba association les amis d'Augustin Kabuya natikala ko initier démarche ya eloko moko te nayebi pe bato yango ndenge basali biloko na bango te ngai na kotika lo IDPS po en tout cas il faut bien réfléchir avant de poser problème biso parti otomoneli pasi au risque ya bavi na biso lelo bokutani bolobi ke batwana il faut bakende mais là il faut marcher sur nos cadavres tokoti ke la bino de peste nous ne pouvons pas accepter ça et puis nayoki batu basangani batu mususu balobi oh non Augustin Kabuya ye akendeke na batu ndenge Corbière kende kotika ba cadavre ya zonga kana kaka tolo ba vérité IDPS viva balobi no azalaki na Jacquemain akenda ya tikala bazalaki na mavungu akenda ya tikala IDPS viva il faut tolo la vérité tolo ba combattant vérité likambo o balobi ke ngana zalaki na Jacquemain ya kenda tango président Tshisekedi apesaki mbongo na ba carte $300,000 ngana zalaki wana bon siko soki likambo wana ebimi eboti makambo eboti il faut maintenant qu'on me sanctionne injustement jamais IDPS viva et je peux vous dire bakenda même co-instrumentaliser bato commission pour pas entendre nga un des secrétaires nationaux toza ebele mais pas pointer nga kaka musapi nga pe nakenda inde tie pas président Tshisekedi personne âme na tuni excellence monsieur le président tango pesaki secrétaire général nombongo $300,000 ya carte nga nazalaki na yote comment soki likambo ebimi
ya gestion en bongo olo baba kende ko entendre nga na commission de discipline alobi boye babengi si yo nga alobi oui na bisi convocation na PC alobi soki babengi oyebisa bango ke président alobi na ya ko répondre te IDPS viva tango babengi singa na yebisi bango ke président alobi na ya ko répondre te po na yebi likambo moko te tozo likambo ya mavungu d'abord tango asali ba makamu na ye nga azalaki te abengana kinga même na parti abengana kinga na bato azalaki na bango mabe abengana kinga na parti ezalaki nini po batinda kinga na mukanda na kende kopesa epa Eden Kojo oyo azalaki comme facilitateur na makambo ya dialogue bato na balobi non Kabuya na Félix bazana kinga kati bakomi comploter. C'est comme ça que j'ai été humilié devant même ma femme. Mais comme on dit toujours, l'élévation vient de Dieu. Problème nanga eza wapi na makambuana. Il faut que ça bat vérité. Ndenge tozo ya boy mutu na mutu azo na marque na ye. Ce que ça li kamuna yo, ça n'a rien à voir avec collègue na yo. Balobi biso de trahir parti pour parti bazu ba sénateur te na bakwen songolo pakal. IDPS viva na koyebisa bino boy. Naza kokebisa bandeko baza na parti ou ba mener des marches wana ou ba kabi bambongo puisque j'ai tous les éléments. Si ça continue na kotanga bakombo na bango. Comment expliquer IDPS viva ozela nano yo ozozwa député provincial ya IDPS ok na ye inde et pas mutu ya FCC olobi boye na memeli o mouton moko apesa ovwa na ye mouton IDPS viva coup de chapeau na député provincial ya INC na Kananga situation elekaki na Kananga député provincial ya INC tango ba ebise biloko na lebino moi je n'ai pas reçu le mot d'ordre de mon parti pour na kende ko voter mais yo déjà ozolongola ba député provinciaux ya parti na yo ozokende pesa bango côté mususu ce qui élection ba sénateur ye okozelelo konini poso kabinyo so yozaki nango ngana sukaki wana te po mutu abenginga aza mukolo c'est un papa un député provincial po na yebisaki bango ke na kotikalaka ko yamba bino te na téléphone asalinga ba SMS non chef omoni ko condamné biso na yambanga na biso ba vérité ezaki à la veille à voyage nanga États-Unis tango na bengi e ya benginga abandi ko expliquer nga ndenge batu ya Kinshasa wa o bakendeki na Kananga ndenge babandai ko mema bango et pas ba candidat mususu tango bazo mema batu wana kabonde nde bando tinda bango. Mais quand vous faites ça vous attendez à quoi? Tango a expliqué nga ti esili na enregistrer conversation wana na bengi mutoyo ya memaki pour vérifier l'information et mutuana pe azaki sincère il a reconnu le fait oh ezaki dil moko to salaki pour makambo kende lui n'avait pas qualité de vous amener les députés provinciaux IDPS à sala babiloko wana Boboyeba ce sont les mêmes ceux qui bazongiawa babengi 3 ou 4 personnes. Non, exécutif on a besoin de l'autre côté, mais vous n'êtes pas différent d'un sorcier. Voilà. Vous n'êtes pas différent d'un sorcier. Ceux qui biso ils la capona makambo ya corruption. Mais on pouvait le faire les chiba à la basali ango bakei. Nous avons risqué nos vies ici. Bokomi, Bolobino, nous n'avons pas droit au chapitre. Pourquoi? Non. Ngana kendeki na voyage na compte ya étaté mokonzi responsable ya top Congo azaki wana coup de chapeau na ndeko Christian Sakwendo puisqu'il avait dit la vérité aux gens. Moi je recevais les gens comme autorité de l'IDPS. Même quand les gens de l'IDPS voulaient voir le chef de l'État avec leur dossier ayebisaki bango ke mokonzi ya IDPS mokonzi na biso nyonso awa
c'est le secrétaire général adjoint Augustin Kabouya. Prenez tous vos dossiers, remettez à lui. Botika motema mabe. Na ba démarche wana oza ko ternir image ya mokonzi ya mboka. Oza ko aider yete. Ba mususu baye balobi non. Ebele ba décourager pourquoi? Et je profite de cette occasion pour avoir Sabino Lelo. Ebele bazo l'exatan na bango. Yakoloba a mal contre l'actuel directeur de cabinet en chef de l'État, M. Vital Kamerhe. Baza Mayele était Bobet, le directeur de cabinet en chef de l'État, Maboko Makati. Vital Kamerhe, Azamuta Mayele, effectivement. Afuta qui $100 000 pour la caution. Pas à la candidat président. Mais Moutouana, tant on monique, Batu Yalamuka, Basali Bisoku, à l'obino. Il faut en revoir l'ambition Nanga à la baisse. À l'objet, je désiste au profit. Il y a grande machine de soutenir. Mais soyons sincères. Moutouana Token a dit Tokomi na Bokonzi. Il faut qu'on remercie à monnaie de singe. Jamais. Hein? Non. Bobé Télé Maboko Makasi dessous. Batu Bayebi Sibiso. Félix a trahi. Pourquoi Andimi Kosala Makamo Nabato FCC na lobby Nelson Mandela, je pense. Tango Mokonza lobby Joseph Kabila a partenaire Nabiso pour l'alternance à Kosite. Nana Koeb Sabino que il mérite cette considération. La Bobé Télépe Maboko Makasi. Ya Makolo, total la banani population et que régler par compte. Total régler par compte. Madame Moussa sur toute l'étendue de la République. Et ça vous mais jour députés nationaux au coup de bâtiment sur Bilomika ya kokanga IDPS viva lobi nanga yango ba votaki yote nga na seki na lobi non ozo beta libanda soki lobi soki to kanaka ke ba vote élection eza malamu tango kombo na nge bimité mais eza mabe tango batna bino ba sa ko reconnaître bango ndango na zolo ba boy bomona ye neti mwana mokete. Bokotala makambo nyonso esalamaka na loboko ya Nzambe. Soki makambo na zolo beza mabe, Nzambe ko permettre yango te. Mais soki eza malamu mpona pe ekota na kati na biso, Nzambe ndenge bozawana. Mutu aya ko distraire bino te. O Félix abosani parti, nayebi mbongo etamboli mingi. Balobi boy bazaki na réunion samaki na campus. Balobi c'est-à-dire quoi? Ba neutraliser Kabon, Kazak, Kabouya. Les deux là c'est Kamerhe et Kabila. C'est ça la démarche. Les Ngai na ko bouger té. Na ko tikala wana parti pour na ko tala nana ko kota pour na ko détruire musala oyo et salema pendant 35 ans. Dans 7 ans plus tôt. Pour se sentir à l'aise, il faut trouver ba solution na baninga na makambo na bino nyonso. Na kati na bino abatu ba perdre ba misala. Batu ba kufeli mibali. La situation est passée. Pour quelles raisons nous ne pouvons pas les faire qui objectif nango ezalaki tozwa langue n'a pas investisseur à travers politique ya mokonzi IDPS viva pona kosukisa ndenge bino bozali wana bozaba inspecteur ya bon fonctionnement. Il y a travaux, il y a 100 premiers jours, il y a chef de l'État. Ceux qui beaucoup de moutazote kasi mausolée nae, ceux qui silikaka neti lelo, boeba ke lobby pour réseau zonga, pona mukolo lelo na sukiawa na remercier binonzamba kwa kola. Merci beaucoup à tous les abonnés de CL News TV. Lundi matinée politique ya mwana mboka Augustin Kabouya. Biso tokanisa ayeko la kisabiso bilamba o ya uti nango na poto. Tokanisa ayeko la kisabiso ba Jordan.
mais parfois eza nango yango te parce que awa boye ekomi maramususu alobeli maramususu bana mboka nazana na ba combattant baza awa bameka koloba mwa mukie impression na bango suite ya nyonso oyo euti koleka mwana mboka bonjour. Oui bonjour ndeko nanga journaliste. Touti kolanda message pe discours ya ndeko Augustin Kabuya oyo auti koloba ndeko bino bo recevoir discours na ndenge ni parce que ça premier discours oyo asali depuis azongi États-Unis. Oyebi bien que biso na IDP to toujours la discipline avant to les grands médias esenga que non to ka o ba cadre so ba koloba. CG Augustin Kabuya alobi comme c'est important. Oh biso pe to ba kité. Non, c'est grave te. Mandela Junior Feti Sekedi azana objectif moko. Akomisa Congo ndenge eto za te. Mais c'est important kaka que non na do senga na bandeko na biso ya FCC. Botika ko s'agiter. Ce qui présent Feti Sekedi alobi que non, nous devons déboulonner le système dictatorial. Et c'est grave te français. CG Kabuya Lobini Abi c'est yétene baba que non tolérance zéro. Président Kabila, le président sortant Al-Baranin Abi Azana 15 personnes à Simanaïté. Alors ezaka le président Festin c'est important na zobaka que non ba combattant biso à IDPS tous à Kimia makambuya bien et ça m'a pour la fête Sekedi. Tous à JTT. Merci beaucoup mon mboka eloko nini retenir na kati ya discours wana mobimba oyo impressionné yo ya sikato ya malonga na kati ya discours. Bon ngai na retenir eloko nécessaire oyo batu ba sala bataille de pes o bazana ba mususu ba miye bati ba cité ba kombo ya ba kondi oyo batiaki parce que surtout ça pona mbongo net il y a monsieur mususu boya le kake bon na cité comme on a été mais c'est à l'attaque ba Pentagon un jour azaki na rond-point abana ko campus mais c'est wana lo bandini bango ba batampunda mutu na mutu azana ngongo na ye soki ngongo na ye betité ko za la presser yango to lo ba biso boye makambo yele kinyonso c'est la pona mbongo ezala Augustin Kabuya ezala pona nani ezala nani Jean-Marc Kabunda c'est za pona mbongo mais bakina kala mais talaka président Koufi national Etienne Tshisekedi akufi mais mutumoka bujate bakoro pela te mutumoko te parce que batu musu bakene babana ko ne bambongo bataif CC wana ana ko ne bamoko pesa bango mais mutumoko ta existate a sepela makambo na poko na parti na bango te en fait encore senga boye kimie ezala batika mubulu mboka ezaya biso nyonso sauf ba ignorer le komoko mboka ezaya biso nyonso base la kaka Félix nani président na biso abongisa biso misala bana Congo va travailler pour na mboka kinele boso. Merci beaucoup tous interview à Souka pour clôturer la journée à Lelo. Papa bonjour. Bonjour. Papa biso to moni air moko mwana mboka CG Augustin Kabuya oye bisabino bobeta maboko pona président Joseph Kabila bobude bozoboya air mo batusu bazotomboka ezali nini bino tilelo bozondimela Joseph Kabila. Bon, merci beaucoup pour la parole au Pesingai. Et logo lobby CG biso awa na kata IDPS tozali église te alléluia amete biso awa na kata IDPS soki toki au cadre au lobby to mbala moko to sala analyse ya likambo wana pe to peso réponse mbala moko à propos ndenge Kabuya auti États-Unis akendeke États-Unis poke akende okuta na ba démocrate aye opesa biso message pona Kabila na eloko asalaki na passation oyo elekaki le 24 tozwaki ke makanisa malamu ezalaki na biso bakombata ke abongoli bizaleli ndenge akata mandefu akati suki tomoni ke abongoli bizaleli mais na nsima tokomi komona ke batielaki biso piège eza lokola koi na mboloko akiti na kati ya libulu après akiti na kati ya libulu après mboloko aye alobi yo koyazolo batiela nga nzete obimisanga libanda après nga na kosauve yo ozomona ntango koyatie atie akitisi nzete na kati ya libulu koyabima moto ya liboso akolia aliaki ye moko mboloko ndenge ezali ye Kabila si réellement tozalaki aza partenaire na biso tosali cohabitation comment voulez-vous bazala mayele ya mabe bakamata ele ke baya basunga Fati président na biso
bango bakamati basali mayele ya mabe mpo bakonquérir ya kozwa mbongo na bango ye nde moto asali makambo nyonso. Ok, ye nde moto abimisi bambongo nyonso tu apesi badepute na ye apesi bato na ye mpo ke bacorrompre badepute na biso tozali awa me badepute na biso baonyata makolo na bango awa te bazobanga biso. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci à tout le monde qui nous ont fait confiance et de nous suivre tout le jour. Merci à toi, Nena Otaï Kolobango, l'Iranien de la presse, Mamou Christelle Lupungu. Merci à Herman Stadi, Vanessa Moussaou. Merci à toute l'équipe de CL News. Moi, c'est Maestro Héritier. Retrouvez-moi prochainement avec d'autres actualités sur CL News TV. Merci, Herman.